na Edingwe Mutakisi mwende ezalaki muto nazaki ne pembeni azalaki maître Rodgers oyebi papa Wembo azaki bosei premier akufa atikela Egypte na ye pozaka élève ya Egypte wana mema na poto oyebi ba Egypte ba magite amema na poto e umela akomi osenga na nga o poto bunane Edingwe na kota na ring ngana yaka na ba pasteur minene na kotanga ba kombote ko azalaki mutu moko asalisa bato ebele alobaka na TV mo ba pasteur ebele bo mona lelo ye mutapesa bango bakisi eloko Edingwe azate ba pasteur wana ba ozaka na yebi te kote wana ye alobaka na landaka na ba émission na ya avant abando ba pasteur mingi lelo ba okwesa batu na option biloko ya option ya biloko ba kachera cheo bo kwei abaki yango mengana ko confirmer te ponga na mwana nzambe komba ekobanda ngam na fongola édition ya liboso na bunda na capitaine ya Congo entraîneur national Masosa Yuma première défaite nanga onazwa pour moni ba manka ba entraînement na poto to koteli makamba ba bilamba ba yako yaka mbabe Edingwe ba yeba utaki na moi biso to na malili ba bundisa ngaka komba ya mbangu Edingwe abetaki mundelo ba benga ka l'homme masqué yango azwa ceinture Edingwe azali nango Voilà, très chers internautes, merci Nandenge Bozali et Belé pour la chaîne Nabino Bodingaka MJTV Mami Wanja. Merci beaucoup Nayemoko, la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja. Motema papa Misha, merci. Nadani Chimanga papa Dervi O Azalina Simaya caméra. On a lambe la bino bilili bozomona kitoko et puis les lots bon vraiment changement il y a plateau na biso échanger parce que oyo et awa vraiment eza MJ télévision Mami Wanja babi ba image ya boy ozongo kaka awa ni par ailleurs. Très chers internautes, 2025 année à consolation oui, mais année pe ya mawa pona ba famille mususu, année ya mawa pona bandeko mususu tolali tolamuki toyoki oya edi akufi. Donc Edingwe je crois biso nyonso toyebi Edingwe aza moko ya bakatiere ya minene ya mboka na biso Congo, donc aza vraiment asala ebele pona mboka na biso depuis na période ya papa Mobutu ya président Mobutu. Edingwe abunda na bakatiere ebele bakatiere ebele baope bazali ba congolais bamsupe baza ba mindele bamsupe baza banani ba africain pe bakatiere ya bamboka msu ba pays d'Afrique msu. Donc Edingwe vraiment abunda na bango mais na moment onde tozoloba boye Edingwe azali soute parce que atika biso na mboka Maroc bisika ya kendaki kuna po ke kozwa mais malheureusement Nzambe alingi te puis Nzambe senini azwi molimo na ye. Donc na minute Edingwe azate ezosala pasi ezosala mawa tomona kilobi ndeko na biso Dani Chimanga koma kitaki kuna sur terrain pona koluka kosola na famille ko interviewer bakatiero bazalaki wana ba mekape ko parler sur Edingwe moto nangenge sur scène plateau na ngana zanga mokote na za accompagné na maître Chikemembe o na mesana tout le temps ko invité beaucoup plus webi alobela mingi makambo wenge mais lelo aye awa comme muta wenge te aya comme Chikemembe molange malasi te aya na casquette mususu parce que Chikemembe a pas cause à premier ba musicien aza tapé muta makasi aza ancien catcheur donc aza pe moko ya ba catcheur oyo abunda na Edingwe na Paris. Chikemembe bonjour. Bonjour maman Sylvie Bahati. Mes sincères condoléances. Merci beaucoup. Nouvelle ya mort ya Edingwe. Écoute qui wapi. Bon, nouvelle ya moto na ngenge Edingwe moto na ngenge na yokaki yango nazalaki na ndako. Ozali na ndako nalandi yango epa ya député onani Eliezer Tambwe. Na émission ya Eliezer Tambwe na ina ndako naza kotala po ezambala liboso te balobaki liboso akufi komaki lokola bato akomi kokosa o akufi après akufi te mais tant on a landi un député national comme Eliezer Tambwe
aleki na émission alekaki alobi a confirmé que Edingwe akufi na Maroc yango yo rendre compte que Edingwe akufi. Et tant qu'on apprendre nouvelle ya mort ya Edingwe et c'est là qui au coma parce que aux appels parmi bakatière au babunda na Edingwe parce que c'est pas donné à n'importe quel catcheur au bundana mutloko la Edingwe mais yo vraiment au signaka on dit mara ko bunda na Edingwe. Je me rappelle encore à l'époque catcheur so ki bache nini komba yene Edingwe bakatière msubanda okima abikaka esili Edingwe awa ayoksanga soni Edingwe awa abimisanga michopo yo sikoyo tango oyoki Edingwe akufi esalaki ondengeni. Bon sango aliwa nyonso ya muninga o ndeko camarade ezalaka kaka pasi na motema po tolingaka te moto oyo azali mutu lokola biso à perdre vie. Nazali na vraiment nazali na mawa makasi ya ko perdre champion lokola Edingwe malgré naki na souci ya retour na nga na ye malgré betaki biso na poto tozali ngai na maître Rodgens o bana ya lingwala bayebi o papa Wemba tikela o Bosei premier atikela Egypte maître Rodgens bana zona kin bayebi maître Rodgens mwana lingwala kabalo tozali biso na ye contre Edingwe et ça inga pasi makasi et ça qui au passe makasi très bien toujours à moi mon mais parce que moi rétrospective et ça à moi bien oyeba kana no Edingwe ndenge parce qu'à l'époque tous à Paris et Kinshasa oyeba na ndenge nini et puis bandaki ndenge nini ba moko na komba ba classer yo cheche membe akobunda na Edingwe moto na ngenge. Bon ezalaki mama bayati omoni Edingwe aza lelo toba l'icône ya catch congolais donc azali n'importe qui te Edingwe aza champion abanda ko bunda biso pe totalaka e tant to kana ba liter to ko sana no lit totalaka Edingwe mais tozwaka chance mingi biso to utake pas machine de guerre kangala machine de guerre ngai Kabo Shaolin balitanda Jaguar beto ebele to utake na club ya kangala machine de guerre ba 89 na ke poto na vandi pe na poto mbule ebele Edingwe ayaka na bangulu na ya à l'époque ngulu ça dit que Edingwe bazwaka contrat à l'époque c'était ministre moko na bité soki zaka Chip Bombo ou ministre moko na yeba sous kombote amemaka bango dans les années et ba 2000 ba 2001 2002 bayaka bango nyotsu ba papa Kanza ba droit de l'homme ba litanda Jaguar bayaka na ba vine bisoko ba mwaka no Zarak bayaka bango nyonso tout na poto esalaki ke biso mpe toki na poto baentraînement mpe tondi kosentraîne na balubu la Zefi na bapetit pouma bavie nanga balibération ya tozalaka ma bakatier rebele ya poto baction za koto bakatier rebele bapetit Zefi badeve nguma na Bruxelles bamayaka punza bapied de diable aimé casta donc bakatier bazaki ebele ekomaki ke toyoki Edingwe baye bazaki obligé tobunda combat intercontinental ça dit que Congo Kinshasa contre France contre Belgique contre Luxembourg contre Allemagne yango parmi ba sélectionnaires oh ya France nazwaki chance ya kozala sélectionné et tangu baebiso ke cheche membe ba sélectionné cheche membe contre Edingwe moto na ngenge obanga kité bon ezaki combat na nga pété po to bandaki nanu ko bunda na Bruxelles na salo ya Madeleine o Edingwe abotola mundele oyo babengaka champion na bino l'homme masqué champion d'Europe ya Belge Edingwe abetaki ye na Bruxelles ngai muna fongola premier combat ngai na Masosa Yuma entraîneur national ya ville à Kinshasa donc ezalaki Congo Kinshasa contre Europe ngai azalaki sélectionné na niveau ya Fari
tozalaki mpe na bakatiere lokola bakatiere badevenguma bapetit zefi bamayaka punza bakatiere ya bruxelles tozalaki mpe na bakatiere ya allemagne tozalaki bakatiere ebele tozalaki sélectionné tozalaki oblige tobunda na bango bato bautaki kinshasa mpo bango moko bato ya kinshasa bakoki kobunda te yango première édition ezalaki na bruxelles na salo ya madeleine. À l'époque, Bokechu première à Betaki, Suédois qui tambo et Betaki, Zaïko et Betaki, Binomo Bodi Sal. On est à grand salle, il y a là, Liboso, na Bunda. Et on a posé question, Habitangu, Bozo Bundane et Dingwe. Tu pas avant Bundane et Dingwe. Bobange Zalaki te. Bon, Bobange Zalaki mingite parce que Wane Zalaki, il y a Dingwe Zalaki deuxième édition, Tangoye na Paris. Naeko Bundane Edingwe na Paris parce que c'était prévu ce combat na bisoté. Il y a qui combat Edingwe alingaka bunda na Lubuela Zefi. Lubuela Zefi azaki na titre ya champion d'Europe. Tozaki na katiere moko bando benge Petit Prince ando le kana agi mundele ande ko bunda kala kotaki retraite. Yango moni papa moko azaki mutambongo bando benge Père Boucher amimaka Edingwe na Puma Noir na poto. Nde Puma Noir azaki sélectionné na edi na Lubuela Zefi na performance na ye akendeki musika akomaki champion d'Europe nde tozalaka na congolais moko azalaka champion d'Europe bato bayebaka yango te Lubuela Zefi aza champion d'Europe sikoyo c'était prévu Edingwe eyaki na palais des sports Edingwe abunda na Lubuela Zefi Lubuela Zefi lokola banga ki amoni titre oyo azaki nango ya champion d'Europe Edingwe yaki champion d'Afrique po Edingwe autaki tant que champion d'Afrique autaki Congo na salle Lubuela Zefi aboyi kobunda alobi ngai nakoki kobunda na Edingwe te po Edingwe aza na niveau na nga te alobi te ye moto alobaki te moninga na ye Flash Gordon bato bayebi aza champion ya France aza Flash Gordon aza grand catcheur ayebani Mundele alobi na kati ya salle na palais des sports bato baki na poto à l'époque 2001 2002 2003 bayebi alobi Edingwe akoki kobunda na Lubuela Zefi te po Edingwe aza champion d'Afrique Lubuela Zefi azali champion d'Europe Edingwe pa ke na micro alobi okimi ngai Zefi alobi te toza no niveau moko te nga na champion d'Europe nakoki kobunda na o te yango moni na salle ndenge tozalaki wana baorganisateur bakoki kotika jamais komba ya suka ezalaki mpe komba ya suka ngai mpe nautaki na choc na ngai nautaki na komba oyo nautaki kobunda na Bruxelles nautaki kose soigner ezalaki mpe sur place esalaki basala tirage au sort parmi bakatiere oyo bazalaki na vestiaire lokola komba Edingwe ezalaki dernier komba Edingwe alinga bunda na Lubuela Zefi babi non Lubuela Zefi akimaki Edingwe parce que Edingwe alingaka ridiculiser ye alingaka botola ye titre oyo ya champion d'Europe yango bakomaki koloba non Edingwe aza champion d'Afrique akoki kobunda jamais na champion d'Europe mpo bacontinent eza continent moko te mpo na kati toza na bacontinent toza na continent américain oyo bakatiere américain babundaka toza na continent européen to mpe na continent Asie yango esalaki na tirage au sort baye kotire kombo nange bimaki lokola nga nasalaka 78 kg donc 78 kg à 80 kg baye kozwa ngai na maître Rodgers bana lingwala bayebi ye grand catcher ekombango ezalaki ndenge nini kasi naza kokoma na place yango Edingwe pe na pointe ezalaki na ndenge bon ezalaki komba moko vraiment nazalaki vraiment na bomo oyo balobaka kobanga parce que pour la première fois nayokaka Edingwe nayokaka babengi nga na micro que maître Tchétché, maître Rodgers, bato mibale 78 kg na 75 kg tosaki dans les 150 kg to bundana mutoyo aza na capacité à 110 kg pas amulai bon lokola catch ya na règlement que mutu nyonso ko bundana ye esaki nga kobanga mais et tant que catcher na baki bon tant que to pesaka salut public la vie ou la mort na baki bon liwa na nga soki kozala Edingwe bomanga na ekolo ya ring na tchaki ma esprit que na bibo na confronter vieux bana Paris baleli
maître Tchétché osigné vie toyebi ozano musicien yo bayebaki nga bato el Paris mpo na notambo wana rikoko biso tosala wenge el Paris bana Paris baleli basere bamare na ngai bamare Malou pauvre père son âme mère Malou basere na ngai bachristien na kwasa baana Mali atango bazali José Kongolo bamama bosisimbi bayazaki watunda baleli oleki na biso edingwe oleki na biso mais esprit ya catch ekotelaki biso mpo biso na catch tosignaka avant kota na ring totiaka salut public la vie ou la mort eza lokola salutation na biso ya bilombe na signaki ye na bi bon lelo na confronter viango tomoni mpe ekomaki ke tofrontaki ye bino bozalaki de edingo bazalaki ye moko sikoyo nani nda bete moninga to nana koyise moninga mama yo yebi edingwe aza grand catcher ya Congo oyo aza le seul catcher oyo auti na libanda ya Afrique ake kozwa ceinture abeti belge na Belgique l'homme masqué tobundaki na première édition na Bruxelles ndam na fongola gala Boketu premier azobeta Suède bagi ba Suède Boketu premier bana Bruxelles ba yebi yango Boketu premier abeti Suède akitambo ba donc Camilo ba shiga ba beti Zaiko langa à l'époque personnam Doudou ba beti après combat ekobanda ngam na fongola édition liboso na bundana capitaine ya Congo entraîneur national Massosa Yuma première défaite nanga onazwa pour moni ba manka ba entraînement na poto to koteli makamba ba bilamba baya ko yaka mbabo bedingo ba yeba utaki na moi biso to na malili ba do bundisa ngaka komba ya mbangu edingwe abetaki mundelo ba benga ka l'homme masqué yango azwa ceinture edingwe azali nango eli ceinture ya Europe titre moko zefia za nango titre yango l'homme masqué azali nango champion ya Belgique edingwe beta champion ya Belgique abotola ceinture c'est une icône ya ko reconnaître mutuko edingo na mboko oyo soki mboka na biso to reconnaître ngo te répondre la question nga te maître Tchétché Membe na poser question na bino bozaki de edingo zaki yemoko nani nda betaki edingo to pen bino bo betaki edingo na bino mi oyebi edingo aza mama baati edingo aza un grand magicien parmi ba magicien ba uta na Inde ba yala na biloko ba Hindu Sankara biloko ba Inde ba gagner dangereux bazali lwambo makiadi ozwi Mobutu Sese Seko edingwe ba kombo na bango ezali na kati ya Inde eyebani na magie ko sala jeté ko affronter mutoko edingwe dans edingwe bref edingwe abetaki bino siko na komba wana parce que to ebi yemi minga banda ko bimisi batu chopo ba biloko komela ba makila ya batu ya bino abimisaki pe michopo Tchétché Membe amelaki pe makila Tchétché Membe edingo aza na système abundaka azaki na système abundaka style américain biso tono bunda ba style Alaska style allemand style français zaka ba 5 rang ya 5 minutes 5 rang style Alaska zali style ya 15 minutes sans repos na bundisa biso style américain ozomoni ke na uti na style allemand na uti na style français na uti na style Alaska il y a 15 minutes na ko bunda 20 minutes il y a 4 minutes il y a 5 rangs na ko bunda 5 rangs il y a 5 minutes 25 minutes na ko bunda pe style Alaska 15 minutes sans repos mais ba bundisa na style américain pour toi qui mi balé c'est l'américain za lokola bo matina ring timo ko la KO ya ba chaki biso mi balé ngai na maître Rogers oya lingwala o papa wemba tiki ya maître Rogers on est compter si ba kisi na ye nga naza technicien de ring nga naza technicien naza catcher wa bundaka technique ba ko tsangai muta technique na mutakisi na edingwe mutakisi mwende ezalaki muto nazaki ne pembeni azalaki maître Rogers oyebi papa wembo azaki bosei premier akufa atikela Egypte na ye po azaka élève ya Egypte wana mema na poto oyebi ba Egypte ba magite amema na poto eumela akomi osenga na nga o poto bundane edingwe na kota na ring ngana yaka na ba pasteur minene na kotanga ba kombote ba pasteur minene ponga naza chrétien na yebaki na kobunda bitumba wana na techniquement tant to mati na ring to komi ko bunda grand frère nanga Puma Noir vraiment je le salue na musika na petit Zéfi na maître Devenguma babisinga mutu wana za champion il faut ko yibake makolo
pour asalaka système edingo aza na système yiba makolo edingwe donc oyibe makolo na ndenge kobenda ye makolo po akweya po moni edingo azalaka ami abandaka nanu ami lembisi aza kotikela bino bobeta ye soko te na komba wana vraiment betama nayebisa yo me bavie na ngai lokola bamaître minene bamaître John bamaître makasi ya Bruxelles bayebi bavie na ngai ba Jean Paul Engambe bamona bakomba babi petit obunda kitoko soki mpo toza na bilili te mais prochainement okomona babilili yango na bunda kitoko mais lokola mutu wana azali mutu moko azalaka na système amitikaka amitiki nanu 10 minutes 15 minutes bo travailler ye yozo bunda tango yoko lemba nde yakomi kosala ba cérémonie na ye diabolique yango moni suka nango nazwa coup de tête na ba 15 minutes na kweya devant moi si nanga na bana na kolota na feti na boîte de nuit nga na lala na ring kao azwa muninga nanga Rogers asubisa ye même combat na ninga kotala ngote Molière alakisaka ngo ya le seul combat estikalanga ngo tikanga pe lelo na tika catch à partir de défaite edingwe abetaka biso donc inde be atikisa o catch mutatikisanga catch vraiment edingwe soki lelo na bina tika catch yango pona ye. Très bien, Tchétché Membe, toujours continuer émission na biso. Moi, edingwe batu bazolo ba n'importe quoi sur liwa edingwe bande comme sous balobi eza ba retour ya bakiso edingwe asimbaki ba sous balobi non eza ba moni ba mi bakisi na wa ba na ba mi chopo komena makila batu yango wana nde ba retour esali kelelo edingwe aza susu na bo moite Tchétché Membe olobi nini pona nyoso wana bon omoni après liwa ya batu liwa ya mutu ezalaka kaka batu bakoloba n'importe quoi. Mais tout le Edingwe tant que champion, l'icône, il y a catch congolais. Donc moi je confirme, je vous dis la vérité. Edingwe, Aza Mutumoko, lelo na catch à Congo, tout le na honneur moko ya munene, Aza parmi ba kachero abimi libanda, a quelque chose ceinture. N'expliquez te, abunda na Bruxelles na Madeleine, à Beta, l'homme masqué. L'homme masqué, Aza champion d'Europe. Yamoni ceinture le seul catcheur na Congo oya ya na ceinture a outi no libanda à l'époque ezaki n'habite entre Kabila ou Vieux Musée mais eloko ça ngaka pasi ba pesa e valeur te edingo pe ba ko tsa statut na ye ata na stade vraiment ata na stade na biso bobenga nini martyr ba ko tsa statut ya edingo pour ça le seul catcheur wa bimi libanda akeko zo ceinture na Europe. Lelo on a ozalaka na koyi koloba esalinga pasi ko perdre des champions lokola edingwe esali o pasi ko perdre champion lokola edingwe mututu azaki toujours na somoni mututu abande toujours kobanga edingwe na ebité après kachuana relation yo na ye et après combat obundaki wana relation yo na ye et sukaki ka wana na ring topé relation et continuer qui bon ngai na edingo tomona na kaka deux fois kaka tango tobundaka na Bruxelles na ndenge tolekaka na plateau na émission moko na je pense que ezaki tango na utaki poto na utiko ya na 2012 2013 na émission moko babenga biso na CCTV hein na CCTV babenga biso na ye esimbaki bien te ponga na bando bakena betaki ye hein c'est l'autre technique nana oba na beta ke c'est l'autre technique so botala ta kombango bakozongisa ko mona ke na bunda na technique mais comme eka na suka ye mutabakisa koti na parapluie tala na mutakoti na parapluie mbule zo beta te bon muninga pe na zaki ne lokwa zape mutabakisa za magicien maître Rogers et comme kita nga na PC dingwe relève pour ezalaka so nga na bundi na PC muninga mbote et comme ki bitumba entre banganga mibale maître Rogers na edingwe et comment qui chaud ring comment qui donc kisi na kisi ko sala je kututé donc wana nga siko libanda na telemi na ozela na kotala cérémonie na mona edingwe a sengi trompette ba beti muziki a bloqué muninga nanga maître Rogers abi pesa chemise muninga longoli chemise abi pesa t-shirt à latex alongoli t-shirt pesa survêt à latex alongoli survêt asubisi ye na kati ya ring
bana Paris babite maître Tchétché kota kaka ndemoni ngai na kota ki na ring na bino muninga komi ko suba toza mibale ngape na koti kokota na kota asala nga kaka boye na moni flou abetanga coup de tête na koya naza kolota na fête na boîte de nuit maman Sylvie na bunda babitumba babeta biso na batu biso pe to beta batu pour être champion dimaka mais nazwa coup de tête na lala na ring na kolota ya mpesa ke Tchétché bembe akatimba mwa na makambo na nga nyonso ebeba na nzela poto ebloka na mituka na nge ebeba edingwe nde après avoir kobunda na ye makambo na nga nyonso tu bato bapekisaki ngai na poto naye na nga je na poto nasalaka na mbongo na babi kobunda na ye te quelque part edingwe azali soki abundi na katiere aobenda mpe abendi yo moto na yo me ngai na moto ya métaphysique biso bana nzambe makanisa malamu nabundaki nini na bapriere ngai na technicien de ring soko otali komba na bato atala yango bato mingi babengaka ke maître Tchétché lomuke abati Edingwe lelo so babi Tchétché membe apesa témoignage mpona Edingwe okopesa témoignage nini mpona Edingwe nakokopesa kaka témoignage c'est un champion Edingwe c'est un grand champion nasengi na ministre na biso ya sport alela Edingwe en tant que l'icône ya kati congolais azali grand champion Edingwe abeta bato na niveau ya kosala GT. Ça prouve parmi bato babeta nga pe naza parmi babeta. Na biso ke imaginez moi si nanga na bana na poto bazali. Muninga nanga maître Rogers bana lingwala babi Rogers Kuba. Moi na linga ya lingwala. Azaki élève capitaine ya club ya Bosei premier. Oh Bosei premier tika Bosei premier akufa na accident. Tant basaka ba accident na ba Hercule Botamba. Bato baza plus âgé ba yebi. Hein? Bosei premier akufa tika jip na ye na hôpital mama yemo na garçon wana. Atikela imagi toki mibale contre ye mais Edingwe ridiculiser biso na niveau mama baati ya teke pona loba na télévision na kolobe loko ya ke pananga nazwa coup de tête na koya naza kolota na kati ya boîte de nuit nazobina obino omela pe menga na lali na ring bana Paris pe balobi Edingwe ko yoka ke batu so ba Edingwe ba refoula été bana Paris ba bisoka la musinga ité akobima te yaki na parler de sport. La ville juive parlait de sport, on parlait de sport, il y a grand salle, où est la bêta, il y a grand salle, où est la bêta nango, il y a parlé de sport, ça la mounene il y a Paris. Donc on a joué coup de tête na là, na kolota na kati sa boîte de nuit, mais nga na za na ring. So muninga nanga asubisa devant moi si na ina bana. Tala na no niveau ya mutako ko za na kisi ya niveau nini. Et dit je peux le mettre, c'est un grand féticheur. Un grand ganga, un grand marabout. Pasteur pe belé minene ya mboka na biso bando kende pana eko zobakisi. Il faut tout na ba pasteur wana bando kende ba zobakisi po makamba ba mouchoir o moni. Lelo ba mouchoir, ba pasteur ba okwesa batu. Biloko wana Edingwe bandaka na mouchoir rouge. Ayeko koma na mouchoir pembe. Akomi pe na système soka taliboye, atali na liboko nazo tala komba. Yoza wana. Ndenga sala bisote akota na parapluie ya mwindu mbule ezobeta te donc quelque part Edingwe ngai kutu na mema ba pasteur ebele bazalaka na kotanga ba kombo te na senga ba aide po ba vie na nga ba kizamina ba pasteur po kizamina ki pasteur na biso na Saint-Denis ba Francis Lola ba pasteur ba likofe wana le ciel likofe ba pasteur ebele ba soutenir kinga na ba prière mais mukola komba ba monana te ba nyoso nana kozala wana na ring Edingwe komosala makambo na ye ngai coup de tête na koya asubisa masananga devanga nda wana kao na kolota na boîte de nuit tala na niveau inoptiser mutu vie wana souci na ngai makasi kaka po vie akei mais retour ezalaki te souci na ngai na yaka na Kinshasa na baki te vie wana efa betanga pour la deuxième fois mais lelo personnel Tchétché membe tout à l'heure ucholo baki Edingwe confirmé que Edingwe zaki mutu ya bakisi mais lobby na reportage Jordan Chimanga kende ko sala na matanga ya Edingwe na meyoka pe na landa ki ngona okaki quelques témoignages bandeko bazaki wana noki moko koloba abe Edingwe même ba mama quartier bazo témoigner ba beza mutu malamu o musobi ngakutu balinga babotola ngalo pangu toela lopangu je crois na ministre na bosani kombo ministre mais kombo koya
habito wela ne lopango mais grâce à Edingwe et cela que na récupérer lopango nanga pona yaka ne vers Edingwe ndalandela makambu nyonso nde salaka ke na a maman de quoi na sani a récupérer lopango au moins que quelque part Edingwe ngwazaki na mal nécessaire mais ye moko azalaki mutu moko asalisa bato ebele alobaka na TV moko ba pasteur ebele bo mona lelo ye mutapesa bango bakisi et le quoi Edingwe azate ba pasteur wana ba ozaka na na yebite côté wana ye alobaka na landaka na ba émission na ya avant abando ba pasteur mingi lelo ba okwesa batu na option biloko ya option ya biloko ba kachera cheo bo kwei abaki yango mengana ko confirmer te ponga na mwana nzambe ngana bike l'homme n'est pas matériel, l'homme est spirituel. Moi je suis trop spirituel mais loko na yika ko lobaka ke na émission na ngai moko boyambaki nga na Pecho nani Junior Mobutu oui atunenga ba question concernant Edingwe azobela na baki ka ke omoni basango balobaka eloko to baka tubela na sengaka na ye na bi vie tango zano na bomoi sala tubela mais to mona que dernièrement avant akende Maroc Edingwe akende na kamba akende ko tubela masumu na kuna oneti mbola oyebi ye parce que ye mutamema ki etina kamba kuna et tango Edingwe uti kamba azongi boye je crois à cela mais camionnette ye moko ko mema mutu na kamba ye moko na bandal azo machette achana mutu kis bandal mobi mezo tambo babi ke camionnette mutu bakisi camionnette mbola ye moko mutu bakisi te akosala ngelo ko te pas afie na nga yebi ayebi makambo tango to bandaki biso to lobaka ngo to ko simba avec tester biso to simba kite to na tester donc camionnette mbola pe mutu bakisi mais camionnette mbola za parmi bato ya liboso na bandalungwa atambo na machette na mutu mais yalo baza descendant Simon mais descendant Simon Kimbangu to boyite Simon Kimbangu pe bacheke na balobaka bacheke na tona bungaka boka makambo salelaka ezalaka ya nini wana fumo tuna ba kimbangiste hein faut tuna ba kimbangiste Simon Kimbangu ezaka kotsa Simon Kimbangu ba tumingi ba komi ko batama na nini asali makamba mokili harmonie suka na ye komi akei pour se convertir maba tsezalo kwa ngata na simbi kisi na moni na komo luka kokufa obili watango yake koma ka mema mutu na nini kobanga liwa komo luka osambela ezalo kwa lisolo betela ninga ya ba musicien na biso ezo lekate ya dakumuda eza ndenge ni azalaki nani musicien ya mokili après komi nani musicien ya nzambe eza pe loka vie na biso Carlito azalaki nani musicien mokili akei musicien ya nzambe mususu ezaka appel oyo nzambe asali na mutu na kati na ye abengi ye mais mususu pe ezala ngo ka tindika chakal tindika chakal loka maka Edingwe oyo sanga Edingwe ke na kamba kosala ni après avoir kosala magie wana nga na nzambe te elikama nzambe na ye elikama na ye na nzambe ne mais naza koloba tango azaki na bomoi Edingwe ayi parmi ba na kozonga Edingwe tango azongi nga na yebike Edingwe aza muta neo na yebike Edingwe asambelaka na neo non mais soka keneki na nkamba ke na suka tango camionnette amemaki tango Edingwe azongi sortie médiatique na ezaki message na beaucoup plus à s'adresser que pour la pasteur abiba pasteur tout o ba ya kozwa kisi epa na nga o bazana ba biloko nga na pesa bango bakende kozongisa ngo na nkamba baki kozongisa ngo na nkamba ezaka obligé te bakoluka pe basango lelo soki mutu asimbaki kisi ezaka te okende na nkamba okokende pe ate prophète moko okokende pe église nyonso tu okokende pe na catholique okokende pe na protestant osali oyo babebaka tubela obi bongai oyi bible ezoba na biso nini telema devant batu tubela ngai na simbaki boye biso tosala yango ngai na petit Zéfi maître Zéfi malgré nga na simba te nga na muta métaphysique nga na mwana nzambe na tiki ko simba kisi te na bundi combat technique jamais bamona nga maître Tchétché na simba kisi ça prouve na biso que makambo na nga mingi ebebaki après combat na nga na Edingwe après wera beta na Bercy naki na mituka ebele bapekisaki nga kobunda na Edingwe mais tango na bundi na Edingwe ebebisanga makambo yo mona ke nakomozonga poto babake bakanga mutu na poto na mukanda nanga mutu bakanga yebani te nga na ye vacances na poto na Kisasa nakomozonga bakanga mutu ayebani te donc dossier koti mobulu mituka ebeba mais lokwa naki mwana nzambe nasaki nini nasali tubela
tozala bamasa na biso bana bandali bayebi ebele maître babel akufa aka grand magicien totikala lelo makai atikala toma na bloc lelo boliaka na bloc wana epa mama lelo toka na petit master na biso azalaki garde corps ya Nyarkos toma makaku akufa biso ba kachere ya bandalungwa tobeti mpe bato ya kosala jete mais naye kozwa défaite na champion Edingwe na yaka na Kisasa bite vient na betanga pour la deuxième fois mais lelo vie akenda donc na ko rendre kaka hommage na ye vraiment personnel que akende musuka kei tolobaka malamu mutu mais mutu wana na ko senga place azali na yebite soki nzamba kozwa molimo na ye wana eza nzambe na yebite mais soka senga ki na ba pasteur o bazwa biloko epa na ye bakende mais na ndimite pasteur moko okende kozongisa biloko wana bakobanga po akoma kolia nango te koma copte Tchétché membe tokomi na suka émission na biso bakatier to pe bandeko baza kolanda biso ba retenir nini pona mort ya Edingwe olo bala moi mokuse po to conclure. Bon, ce que je peux dire c'est ma ba congolais nyoso baza musika na Asie na Amérique et Congo a perdu un grand catcher, un grand icône ya catch congolais na ebi pété ce qui to remplacer mutu musuma dike ba koma ba petit Edingwe ba koma belé. Moi, je n'ai pas comme catcher, mais tu perds des grands éléments. Un grand catcher, vraiment, perd son âme, maître Edingwe repose en paix. C'est que nous avons le bakaka yangoan. Très bien, tu es même comme vraiment, na souka, mbote na 2-3 personnes, balingaka yo, poto kabwana. Na pesi kaka master na biva de Londres. Moi, na Londres, biva. Mbote na ye. Na pesi Coco Chango, na Paris. Mbote na ye. Na pesi Guy Micho Kuntakinte. Mbote na ye. Na pesi Vienanga Malando. Mbote na ye na pesi bato nyotso bazui mabanga te mbote na bon sans oublier ma fille unique Priska Membe yaza dentiste na psa kote na mwana na poto na 7 enfants na 5 koko biso moko to aso 35 donc vieux bopi Dester Gisto Mbembe na pesi vie nanga Larbo Ivene Larbo na pesi pe master nanga Jean-Louis Bakala o babenga ke Baleine na pesi pe bana Banque Suisse Banque Suisse mbote na bango na pesi association munene CBA collectif avenir Bandal wana eza association ya munene ya Bandal esangisi bana Bandal nyoso ba association nyoso ya mike esali CBA. Merci beaucoup Tchétché Membe, merci na bino nyoso bolanda ki émission oyo. Merci na la première dame d'Orléans madame Mami Wanja, motema papa Misha et merci beaucoup na bonne sanité maman Bahati. Honorable. Et merci na honorable Dani Chanda molongani ya mama Suna na Paris. Dani Chanda. Gérant de Fusu ya yo yango wana. Na yemoko la première dame d'Orléans Dani Chimanga papa Darby, merci pour na lelo tosugi awa ngana bino tokutani prochainement pour un nouveau numéro d'émission La Bisso. Bye.